s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV Ota la réalité. Tu es un sujet moussou se couper ça toujours pas si mawa pas si na soni pe kokama. Quel est le problème? Pasteur Abeningai a le but des shows Denar TV. A le but des shows Denar TV. Vous avez raison dans la émission, vous avez ça c'est très important pour les peuples de Dieu. C'est très important pour sauvegarder la dignité de l'église de Dieu. Nous on est là, rien que la vérité. Pasteur a le but. Ngamengi nazawa nazana Italie. Du fait que nazana na Italie, moi si nanga tolingana kinaye, moi si nanga ayebaki liloba makasi. C'est-à-dire maman pasteur moi si nanga ayebi liloba makasi penza. Pe ape ndenge bazalaki na kati ya Italie, basalaki lingomba na bango, lingomba emarchaki, ekomi munene ka nde tolobaka. Moko mibale misato mine lingombe ye munene. Maman pasteur azalaki na ba ndeko mususu ba pasteur bayebanaki pe avant bakoma na Italie. Yaki kokoma na ta moko baye kokuta na pasteur mususu pe bayebanaki na yeme pasteur wana azalaki na Allemagne. Du fait que yo ebika ba réseaux sociaux ndenge za ka contact ezongi ba soluli yo za pinga na Italie, pasteur abinga na Allemagne. Pasteur na Allemagne aye kotala maman pasteur na Italie. Pasteur alobi to yambaki epe bien parce que bayebani na mwasi nanga depuis bataille ya kala depuis bamboka c'est normal. Ya za pasteur, mwasi nanga pe za pasteur et puis nga moko pe pasteur, to za na église. To yambi pasteur auti Allemagne aye na Italie. Ba vandi bien. Bayambi pasteur très bien pasteur asali séjour na bien ba sombeli yo ebika papa le ebika na Italie sapato loko pamba. To sombeli pasteur ba koto ya bien ya cher. Moi veste banini pasteur azongi na Allemagne. Quel est maintenant le problème? Pasteur a en Allemagne aye kozonga deuxième tour, aye sous deuxième voyage. Tant aye deuxième voyage baye na pasteur mususu baye lokola mibale. Lokola ba pasteur o baninga koyoka côté bazo pesa bango eloko côté. Il est en Allemagne, à Bethel Mouningane Lisolo, abi côté na uti na Italie, yaya, ba yambinga danser, koto kutelo kopamba, tala ba koto ba sombelinga, tala ba veste, tala boina boy. Pasteur Mouningane en Allemagne, muteme beti. Abi non cette fois-ci le gozo kende susu to kende nangai. Yaya, na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre lo na ngina loba. Omoni bato oui, bah émission on a ça la émission mon juste pour vous montrer comment le diable s'est caché derrière la Bible. C'est juste pour vous montrer comment le diable s'est caché derrière l'église. Comment le mensonge est allé s'installer derrière la Bible. Comment le mensonge est allé s'installer derrière l'église et derrière certains pasteurs. C'est ça. Voilà pourquoi tout ça émission pour comprendre ndenge mabeke ko bombana. Bato ya lokuta ona loba mikonyo so ba faux ona yaka kolobela ba faux pasteur ona yaka kolobela. Soka yoki kaka côté mbongo ezali. Yaya batika ratin, batika kate ako betona ba prophétie lokuta pour kaka bimiso mbongo. Akoki ko peso ba prophétie lokuta akoki ko selona ba prière ya lokuta pour abimiso kaka mbongo. Mitema na bango ezalaka duku balingi koyoka mbongo te. Balingi koyoka kote loka malonge ezobima te ba miyibi oyo. Soka yoki ka kote mbongo ezobima. Kote loka malonge ezobima yaya kolala te. Akosala effort bosala na ye ata connaissance. Po akota kaka na sima yiba. Mawa pasi na soni. Tozongi na sujet. Pasteur tanga zonga ki na Allemagne. Muninga na pasteur amonde muninga uti Italie azongi tala koto veste propre abetele lisolo pasteur muninga na ba pesinga ba kombo na bango nyonso mais na se réserver na ba kombo na bango to cacher identité baye ko sala deuxième voyage baye sou na Italie ayena muninga na wana baye na Italie lisolo na obeta côté baza ba omo bayebi na koyebisa bino baza puis na minute to OK rochite na expliquer au côté baza tous les deux. Balongwe en Allemagne baye susu na Italie bayambi bango. Tu vois? Tant mon pasteur azolinga tout na muninga ne pasteur, maman pasteur alinga sa la défense. Oh teti kaka pona ni yo linga ko yeba mamba via batu ata mosali ya Nzambe. Basi ba monaka te bino. Bo monaka te. Yango mwasi ata aza prophétesse. Yaya mwasi ata aza prophétesse. Ata aza pasteur.
ata alobaka balangi na bango wana balobaka yaya aza kaka mwasi liboso na yo aza mwasi ata atelemi na chere azoteya yo ata azokweyisa bato nayebisi yo boye mwasi aza kaka mwasi baotikalaka kozala na vision lokola biso mibali te. Ça c'est la nature ndenge nzambe asala mokili yango wana. Mama pasteur ayo te mpona nini yo olingaka oyebaka bavie ya bato te aza mosali ya nzambe te. Nzoka papa tanga ndo tuna bongo conséquence eza na kati pe conséquence eza na kati ya makambo na nini na yebiso awa. Mais nasuka ye moko habité naza divorcé. Bref, aza divorcé toke na sujet. Tango ayaki ya mbala mibale batalaki kokende vendre na hôtel, ce n'est pas la peine pour ya lobi que non na ye, mais cette fois-ci na ye naza na besoin na tikala awa na Italie. Pour amonaki déjà miel les na Italie ndenge bayambaki bango moi koto moi veste sali vertige ake azongi balingi komona côté mbongo ezate miyibi. Miyibi aya tika na yebisa yo ces gens sont venus se cacher derrière la Bible pour tromper les mamans, pour tromper les peuples de Dieu, pour tromper l'église. Tika na yebiso vérité. Tellement monaki miel bango balinga komona côté mbongo ezate. Abi cette fois-ci na libela na posa na koma pasteur na bino. Oh, yo yo koma pasteur na biso ndenge ni yaya. Olongwe koto ozalaki olongo yo koma pasteur na Italie. Bref, point d'interrogation bayambié, mais quel est l'erreur? Bazuye bake kotia na ndako ba fidèle. Bebika ndeza na côté. Biso to koyamba ye poto zwa lipamboli. Balobi ndako eyamba nde epambwa maka. Biso nde to koyamba pasteur, to kozwa ya en charge. Couple moko na église bandimi charge ya pasteur oyo. Quelle est l'erreur? Songele suka na bisanga yango na bandi. Bazui pasteur bake vandisa na ndako ba couple moko boy. Ba couple wana bazui lit conjugal. Ba pesi pasteur oyo awutaki Allemagne. Camarade ya muninga wana ayaka na ye. Ba pesi ndako na ndako ba fidèle. Ba fidèle babimi ba volontaire. Babite biso to kozwaye avant d'appa na biso ti en attendant place na ye komona na kota okendo vanda. C'est-à-dire bazui pasteur wana batikeli ndako, comment dirais-je, batikeli lit conjugal, c'est-à-dire batikeli chambre na bango ba marié. Yobika ba mario ba botina nuté ba na chambre na bango moko na salon ba vivre ka bandimi ko yamba pasteur wana ba vivre na ye en attendant solution mona na chose grave. Quel est le problème? Toke na détail. Bayambi serviteur o ba pesi chambre na bango alalaka. Quel est maintenant le scandale? Bayambi pasteur alalaka na bango mais mobali ya mama na ndako esika bayambaki asalaka. Fidèle wana za ya église, fidèle ya église babi kendo vanda na ndako ba fidèle, bake ko bomba ye kuna na tendance solution. Mobali asalaka akenda musalaka webi wa rola poto ndenge za ko sala moyo ko sala butu ezo roté ezo changer. En général, en gros, mobali asalaka, mwasi pe asalaka. Mais bana ba horaire mon côté, zana bata musu mobali ake mwasi atikali. Papa bimaka kenda musala atika mwasi, mwasi alala na salon, pasteur alala na chambre. Mais zana ta mususu, soki mwasi alinga kende musala, aza obligé fois kende o changer bilamba na chambre. Ba sous-vêtement na eza na chambre, ba besoin na eza na chambre. Akotaka na chambre, akenda ko changer bilamba de temps à autre soka alinga ke musala. Nzoka ndenga akotaka na chambre akenda o changer bilamba pasteur. Amona déjà confondu ya mama. Pasteur akweya ndeke na mwasi ya bato. Esika bayambaki o pasteur alula mondimi. Pasteur alula mwasi ya mama na ndaku na bango moko. Comment dirais-je? Alula mwasi ya papa na ndaku na bango moko. Chose grave. Kaka ndenge mama yaka kozwa azwa mwa sous-vêtement pour que changer na douche. Aya mwa lukelamba pasteur atalaka confondu ya mama. Pasteur akweya ndeke. Suka na suka pasteur akomi ko tafuna mwasi ya papa wana na ndako. Banda ko tafuna mwasi ya papa, banda ko tafuna mwasi ya papa, makambo ebimaka te ebimi. Babengani pasteur na ndako. Pasteur akei abengi na pasteur oyo apesaki bandimi wana po bavanda wana ke non nga awa kote botinda nga babengani opona nini aloba te akache vérité. Babengani akei. Nasuka na ngotanga kimi azongi kota utaki. Nasima mikolo secret ko bimake non ndenge botindaki awa pa na biso akomi kotafuna mwasi nanga akomi ko bimana mwasi nanga na ndako. Voilà pourquoi to bengani e pasteur. Muto azo pesa témoignage o muninga na e pasteur. Nda pesi témoignage.
ya o pasteur aye kosala pa bandimi na ye. Tala mambo ezoleka na kati ya bato oyo. Asui mwasi ya fidèle. Batikelaki chambre alala. Papa kendaka mosala na nsima ye akomi makangu ya mwasi ya papa na ndako. Kaka ndenge mama alamukaka na mwa ntongo alingaki mosala na mwa ba 5 heures wana, il faut kende koluka caleçon, il faut kende koluka ba rouge à lèvres, luka biloko na ye atalaka kumfundu. Atalaka kumfundu ya mama suka na suka. Asui mwasi ya bato na kati ya ndako. Babengani akei. Tant babengani azosala programme po azonga na Allemagne. Jour asali programme na po azonga na Allemagne. Improvisation ya mwasi wana pe oyo aswaki mwasi ya fidèle ye pa improviser azokende Belgique. Wana basi babengana ki bakumbani bango mbale bakenda. Mais chose grave, côté to ke na koshite. Mwasi wana avant ba bengana nani, tant ba bengani nani ye nani pasteur wana. Nzoka mwasi abatuna ndako ndenga bande ko swai wana si achaki yezeni. Chose grave. Ache mwasi ya fidèle zemi ska batinda ki akende kolala. Ache mama zemi, mais zemi wana balongola ki yango entre mwasi na mobali, zemi elongwaki, o zemi elongwaki te balongoli yango po zemi wana ezalaki zemi euti pa ya pasteur. Mais na suka wana nyoso ti zemi ekoti tina ba zemi ndenge elongwaki, libala ya ba couple wana abu pia libala wana ekufaki. Pona sima nango zemi ekobima na kati, malgré balongola ki zemi wana, mais lokola déjà mwasi atombaki na adultère na pasteur wana, libala wana esimbaki isuste, libala wana epanzana. Mawa pasi na soni. Pasteur alobi boye batikalaki na mwasi na ye ba oya Italie. Mama pasteur na mobali ne batikali. Mama pasteur ye moko vrai muta e compréhension. Ye pe na mobali na ye muta pesi problème au pasteur oyo bango mbale pe bakabwana. Et simba te po mama pasteur et compréhension tellement kaka mwasi azaika ko comprendre te que non azaka mwasi. Papa na ye pe loko esimba kite ye pa moni ke mwasi na ye na ba comportement na ye na makamba ba désordre ya église na ba pasteur na ba problème kili ya ki mwasi papa pe na mwasi na ye abu pia bakabwana. Papa pe alongwa na Italie akenda kovanda na Allemagne. Des pasteurs o bayaki na Italie o ya chaki zemi na o mususu yaki liboso camarade ya mama pasteur balongwa mena na Europe bango nyonso mibale ba na États-Unis d'Amérique. Baza kuna bakesa la scandale dans l'église de Dieu. Voilà les problèmes. Bateau to komi na bango wapi. Yango papa lobi tant on a landi émission au salaki ya muta États-Unis d'Amérique. Na mituni boye est-ce que parmi batuana ba o mibalo ba oti ko bebisa en Europe baza pe ona te na kati ya lisolo yo beti point d'interrogation. Poso landi lisolo na beti pasteur muso atuna na kati ya voiture est-ce que ba parano ba sepeli na libala. Pasteur inconnu wana yango ya tuni eske kozala pe entre mibale wana moko pe ye wana te toyebi te. Yango papa lobi tant on a landi lisolo no epesi passe. Yango na bimiseli wana pe oyeba yebisa toujours ba maman ba fongola maele. Voilà notre ambition sur des choses d'Enar TV, des choses d'Enar TV. Rien que la vérité, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des choses d'Enar TV. Des choses d'Enar TV au centre. Et ça lui m'a pas si na soni. Tala basali ya lelo. Première des choses na ina lo babwe. Bato balinko yoka kote mbongo ezate. Soka yoki kaka kendaki kote moko bayamba qui est bien. Yaya, a okende libela ten. Na fungoli parenthèse mususu rapidement. Maman mususu abenga nga lo biwe. Pasteur mususu autaki poto. Maman na zaina Angola. Pasteur wana ina Angola il fallait baya osala campagne. Pasteur alimba kezole ka hôtel côté cher. Côté cher o bandimi ba okofuta te. Pourquoi bato balinga kopesa ba mama passe? Pourquoi balinga kopesa bandimi passe? Et puis soki ba yende ngwana ba monika koto na mbongo emonani yaya yeba kendenga ke aoya lisusu. Parce qu'à comprendre déjà que mbongo ezali. Bato ba servir nzambe te. Ba kosibiso trop. Mais ces derniers temps, non. Misu fait fungwa maloko la ibu. Ces derniers temps, non, 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 non. Il faut éveil patriotique et ça. Il faut te éveiller batuna mangomba. Tu es détecter ba faux et les vrais. Nous devons donner aux serviteurs, oui, c'est notre devoir. Donner aux serviteurs de Dieu. Donner les offrandes, Dieu met les restes. Nous devons aussi leur aider. Oui, mais à qui? Au vrai pasteur, pas avec les escrocs.
On ne donne pas à un escroc, on donne à un vrai serviteur. On est là, rien que la vérité, c'est ça. Talasco scandale y a ça. Du fait que Mningane a bêté la keka li solo, ayoki ke mbongo eza baye. Amoni mbongo bakei aye li susu abi touro na ye libela. Balobi kende ko vanda ndako ba fidèle en entendant ba lukelo solution. Ake ko soit moi si ya fidèle. Abimina maman na ndako na ye ya libala. Parce que batiki la ke lit conjugal. Moi si ya libala il faut les kapuna zo sous-vêtements, zo soutien, azo je ne sais pas pantalon, ba tournon sozo sala ya zota la confundu. Et faire que la confondu ya batu chaque jour, chaque fois, abimina na katanda kwa libala. Et ceux qui bongote ache na zeli. Babengani akeipe ko kende na moi si akosi ko improviser voyage à lokuta ba kumbani ba ngombali moi si abia ok Belgique ou ya ok Allemagne kasi ba kenzela mo ba kena ba soni ezate. Soni ezate libala mama ekufa. Pasteur alobi ayoki sanga soni. Ayokisanga soni et puis batwana ba ki na sima ya connaissance ya moi si nanga mama pasteur ya on a loba be moi si ataza prophétesse atazo parler langue atazo kwisa batu ataza pasteur ya tikali moi si la femme doit se taire dans l'église. Voilà pourquoi na fungola ki parenthèse on a pour comprendre parce que mabe autant ezoya moi si amona ki on te me mobali azali na misu déjà ya mulai a omona déjà que moi bateau ba problème ekobima pe problème ebimi. C'est-à-dire biso mibali toza na don o nzamba sala nango biso nzamba sala biso avec don de voir plus loin que les femmes. Moi si amona kaka awa moi si amona siko ya mona halobité ça le problème ya on a bi moi si ataza prophétesse atazo parler à langue atazo sekwisa bato elle reste la femme. Elle ne sera jamais au-dessus de l'homme, jamais. Ça c'est la nature, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Rien que la vérité. Yoka, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Des Shows Denar TV. Benganga pesanga ba sija bientôt le belango ko sala bien. Gravez numéro nanga na WhatsApp ya ngwana benganga okozwanga. Pesa ba sije o ekola musabatu ko sala bien makas biso tozana pona batu nyos. Jamais je me mettrai ici parler contre quelqu'un, jamais. Rien que la vérité. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bonché, by Michel Zakoya, ciao.